première fois on a tali vidéo na montre que eloko wana ya pasteur te po so tali eloko wana ba couleur ebelé place monsieur zo ma noir place monsieur ma rouge place monsieur ba couleur ebelé donc so tali ma bolongo wana eza ma bolongo na ya pasteur te o tali montre wana maboko eko dans montage bat ba ko esa pasteur mais pasteur chance a ko ité lelo photo telemela basala nzambe ba o bazoya net na mona pasteur mo boy prophète ngefa so moi pasteur a saléré na place yo o la musa pasteur o te musa pasteur yo komo ya ko critiquer ba pasteur eza ba défaut muna eza ba défaut na azavie na o mona ke eza montage parce que ngai ta ke ngana yebi makam na bige naza na posa te ko ba ya na batanga o pasteur te le roi pasteur akota mama ton comme pasteur mko na akota mama bale et comme o pasteur akoti mama bale pasteur akoti mama bale pasteur alongo na mama bale ina mama politique balande pasteur akoti mama donc so ka pasteur akoma tababo susu bien asa la raso lote ba motema mabe banane bino ba peuple congolais parce que makambo te ko lekala ya makambo ya mwana na Moïse Mbie zela ba feno zela porno na ni na Ituri Bastia ba ye ba tie ba plaquer poté wa Moïse Mbie na na côté la Moïse Mbie ba vidéo nyonso na sana biki ya pasteur Moïse Mbie te pasteur azangi mutu azangi hotel to azangi mbongo to azangi nina ko makana mutu kaka na mutuka ba yeli suna voice ba voice ebimike ba misi papa moko boya kufaka pa na ya pesaka mapangu boy na bopona nini ko ngobe se manja ke monde ezobeba mais yo zwi mbongo po okitsa pasteur okozono $10,000 $30,000 après $30,000 okenda na mona vile comme ça la boy juger la faut juger bango ça c'est ma bête juger ça suma monter monde est développé ba jugement c'est souter les juger pas mais ouais te juger pasteur mukuna te bozo côté la ene longo to mona be que ça y front a ezaye tout ba bloko tout ba dans concert alors sur la mama ba site ce totalement mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mukonza bas il y a ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de télé loi sur le biso marambia Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka yoka, baloba JB Kumaluta le pétrolier, a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue, Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons, JB Kumaluta. Yabino Sida Bilé l'a confirmé. Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la nenga ilusa. Victoria est certa. Amen. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria à travers votre émission Micro-Livre avec la vôtre Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, de la femme du patron, la Giga. Voilà. Concernant l'actualité, Isaac obligé Busso par rapport à la vidéo Oyo. Pour l'anglais, le la tonnerre et le événement et blessé Batou baza choqué par rapport à ça. Tout me rappelle qu'au fungula yango na mozindo nango avec mon confrère Obozo déjà comme Mouna l'artiste biso to dala bapandi sango to zaka wana te pona kolobela o moto basali boso do konsepe les camp ezali actualité au photo lobela ngo poto me rappelle ko la ba avis na biso par rapport à likambo et komito yaka sur le plateau. Alors merci beaucoup na Gisolo adasi ma caméra, merci na Darsel Izina montage. Merci beaucoup na le boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Ado Senga depuis la Suisse. Merci na Paul Venture et ma fouille là. Le boss, le patron Alfred Lotime à Motomoko très très bien depuis Dallas. Vous avez ébélé ma médaille. Bana membre, batutu à mon autorité. Tout ça on a tout sur là. Donc cette action, ma future maman m'a passé à Karine Mokondi, la baronne. À la présentation c'est moi déjà j'ai mis ma idée le gros bébé de la presse congolaise. Je suis avec Mouna Boni. Pepele Angola Nzambe, j'ai ma ibele. Donc biso za biso pepele to tala bato mo kilinde ma mezo kende. Babi boss moko def sera mbongo na state soko ngo kuta na yo kutenga na je mambala moko ozwa ina bopete. Yo so zangi no mbongo.
obenga no penga ngapi na kotika na kati ya groupe malamo bato mo kabila ngapi mo Alfred Lotimer donc aza mystique yaza mwa mutu moko aza papa social Alfred Lotimer papa social papa wa ibo so na bana okake obwaki yemba mo Alfred Lotimer okake akomi ko pesa bato bambongo ozangi mbongo ni nikolo confinement bamboke ebele pe komo okota ba départ bambongo boko benga epe mbala moko asali bino péché ndenga soyo na ngambala moko osanti muta doka ba 500 1000 3000 donc il a ça qui est muta comme ça na gigoz ya mbongo ya kitunga. Donc merci na bana membre, merci ma autorité, bato balinga ngai na ba balinga ngate. Donc ngana zo mikolo ma finga soko finga sepeli wo. Donc ngana comment qui est bon. Voilà, on dit toujours que non après la pluie vient les beaux temps, mais yo su connaît beau temps bato musuna minute so ba liete bon te zati la bandaku. Na minute so ka sango les bon temps point monsieur za temps bien. Mais bato musuna bandaku so ko to ba tana bango meza mabe mona ke mapa muso melati muso na habité bon temps lobi pona yo to pona bato mususu par rapport ya constat au sala parce que mbulo to beta makasi pona malili ndenge koti te malili te biso na bandal climaté muna l'artiste malembe bat ba bo comme mona msi miso ngata comme ça ndé comme tu me bato mo likolo makasi climat yam si occasion les bon temps pona climat yo c'est la chose nginda bo biso to tika so nini ngana se pende nini bo angaza ka mari muna Kaspo yo bi bon temps. Parce que bon temps on tenga souci. Voilà tout dans siko bon temps pour anine kas. Bon temps pour. Voilà, c'est ça non? OK nanga bondene. Bato musu ba monaka mbula so ebeti na banda kusu kwei o ba bongolo ba kwa mususu siko pona yo tango yo mona mbula après la pluie na RDC na Kinshasa personnellement. Ils a rappelé bien par rapport ba kwa na biso ba venu ba. Ezala bato mususu kuna vi ko ba ngambula ebeti ate. So mbula ebeti amoka sa mobali neso abenge mbala mo makanisme be. On comprendre. Donc ngape na abula linga tembule beta so mbule beti jusqu'au na somba solo. Ezala bato musu ma balinga na vie kutu mbule beta. Ti tongo bien portant parce que kamusinga bon te bato musu mandako ba liete. Voilà, non, merci beaucoup. Comprendre que je suis avec Mouna, l'artiste, le roi de Makiki, le roi de Makembe, à comment donc comédien et puis comédien même un peu la carte chronique. Rien, na somba solo dio tongo bien obike bon temps. Parce que bon temps au PC na sens ni pesa ngo PC ngo pété mais ngana tunyo poyo nem to ça la constate pona yo tabaka la pluie après la pluie vient les beaux temps pona yo au mona ke za la bongo tenga mona za bongo te kas po se za bongo mais biso ngani mate za bongo voilà donc nga mulai po pe ko pena ka réponse à mon ça qui ngo faut ça ngo pété l'émission. Voilà, donc merci beaucoup. Toloba qui annonce que l'on va parler par rapport à Sextape, il y a un homme de Dieu, les représentants valables, il y a ACK Mobimba, au nom de pasteur Mukuna, évêque Mukuna. Et ça, il se passe, il y a une vidéo, un point de vue. Première fois, on a tali vidéo, on a montré que le roi est pasteur, pour so tali le roi est venu ba couleur ébélée. Place monsieur zo noir, place monsieur rouge, place monsieur est venu ba couleur ébélée. Donc so tali ma bolongo ana, eza ma bolongo non ya pasteur te. Otali montre on a maboko eko dans montage. Bat ban ba ko esa pasteur mais pasteur chance a ko ité. Bo moni bino moko ye mo tunga nepseki batu. Bo banga na bino nga na finga mi, bat ba finga yo muna yo ta mwendo ko seza ye, yo so mona ozaki zengi. Mais pasteur ye mo ka leki apesi ba preuve. Ezayete. Mon ndeko na biso mwasi nani fio ataka ba voice o na konene ndeko aza na poto mo sa ba bezi mo ataka ba voice o ataka ba voice na mamberite no alela o nani ezaka ndeko mo mwasi nani koni ezaka nani o to leka na kalamita azaka na poto asala ba bezi na lokuta nani page mo be la mama ba voice nyonso bo keleki ya neza la mama ye monta sala ba voice sana OK o lupangu doamba lupangu ya mama la mama ye monta sala yemta sala ba yemta sala ko akize la mama ki asali ba voice ona pona a samu sa sumo sanda mais davantage asala ba jana sala ngo pe na mérité muto a fille mo do lela baby si vinanga ezaka ye monta sala mo de ba biloko le bandaka mi na page na ya mabe musala nzambe jemima atayo moto na mona nga premier to batinde mutalaxinga video na ezayo tana tali video na laxanga na bijema na téléphone nga nazana ngote nga sunta tinga mona sip mais pas mona mutakala musa na nzambe ka boyete po ezana bon total ngo biso mbale po ezayete o comprendre neti nga na tindelo video wana te nga na tindelo yango te bona tindelengo na ebite po mutu musumta tindelo tanga komona na émission wanga na po tozana émission na wanga te je dis la vérité que non nga na tindelo yango te mais otala kiango webi ke na gobe na charge oui na tali na moni tolo ma pasteur na moni tala biloko ba na mibali mususu tant que yo mo tango tel biloko ba au moins to zuli babe ndeni
eza vidéo batina internet poto mona yango poto sala critique poto lobela yango so nazo occasion na tala rango po bato batala biloko bomba batala ba film porno mingi po ngane na botaki na tala film porno te na dans droite ya kotala bolumba mutu mususu ndeni yebi ke montre wana eza yete yebi ke na mabolongo wana eza yete ndeni yebi ke nzoto eza yete nga poto muta tindeli ngeloko esinga za pasteur et a pasteur te na zwimo pona la kisabatu ke ba montage comment nga naza muto ke na sala pas didi pumba mon boss atindeli ngai option ni nga mo to vandi boy na rozo apeka na sali o papa po mutakala na biso mba solo o sala ngondeni nazana ba preuve wana na TV ma papa ba monter vraiment ba boaki eza génie o comprendre le monde comment développer nga na kenda otala ve na nga mo boy to vandi na uti Chine avandi singai to vandi na boy via la tili net ata ba zo seka via la tili net obi na lela via zigai la si zo seka li la zo net la tisigai na lela moi si ça zo le kala bole ndenge ka botama on ndiende bataka bado olwa ba avec na linette mo abongo monde zo développer linette ça sonne non abo sambwe de comme oyebo ila biso ke la couleur olati la mamnioso on comprend mais atala bi vie ba linette nga olata ngote na ndenge na nga bana ndo swa na pamba po de ça na mo papa koko na longoli yo ndeti yo ya la lati muna ba démontrer biso awa fond ya pasteur ndenge salaki pasteur mukuna bomoni lola lekine mission santi pasteur aza boga aza lisse o comprendre o mama tama pasteur mukuna muluba lia fufu o comprendre so otali nzoto wana o mwa nzoto mo ilemba botela nzoto ngo bien nzoto papa na wazo sala mwana mwana mo nzoto neze kota so botel pe video wana bien mutu azo sala makama be tout ça on a français ton na lingala na français za rani la sextape la sextape to kena en anglais yo tilanga pe na ngolo tilinga français fo tilanga na anglais pona mema on bala moko sextape déjà anglais te on tona nini tsango na anglais sextape est anglais na français papa continue tilanga ngona français pe na pesa maman fait bo mona ke na pesa maman na français yani na français za ba coucher la couche voilà bato bazo coucher au moins ke bato bazo coucher na sextape au moins ke bato bazo sala tuana mutu azo toka te moi ça azo toka pasteur azo toka te au moins ke pasteur te au moins un montage au basali wana est-ce que na pasteur de toka te nzoto de toka tali vidéo wana au moins ke bato bakenda ki mana haut niveau au senti ba balusi muta tie soyi nga palango place wana au senti que mais est-ce que moni mutoki ya pasteur mutoki ça te vidéo montée lelo photo télémela basala nzambe ba o bazoya net na mona pasteur mo boy prophète ngefa so moi pasteur accéléré na place yo o la musa pasteur o tel musa pasteur yo como ya ko critiquer ba pasteur eza ba défaut muna eza ba défaut wana aza vie na yo bosaka ne ba émission oyambaka yesu odo bomena émission pasteur ngana tiki o tel ba pasteur mutura pasteur yebi kombele ne toke na yebi pasteur mukuna kombele ba nimi o ba bongo ne pa na ye pasteur mukuna bongana abongana ane nini po tonga aseka bongo kombele ba nimba bongo ne pa na ye kombele ba ba ye pa ne ba kana se ba tombwama bah voici l'homme, bah pasteur rebellé. Kwei ba baloba te, sora kwei ba moni beke pasteur asale kobo. Yo kwei si. Tout le monde que pasteur asale. On est zimba bimé pana yo kwei si. Mais assez de kobo na vidéo, tout le monde kobo. Lo kono moni za pasteur, lo ni la so lo kono za pasteur. Bonga la moni non tanga za nité na confirmer to moni ka otu so moni non. Lo ko moni na za nité, ndeni sko yebi ke wana ye. Mais pour te moni vidéo ka osala na long na ye. Mais yo mo zo mona théâtre je ma yo mo mona te ke ba monter ko monter vidéo na muta to kate, moi ça to ka mais muta za likona na to kate. Non ça to ki ba na genou. Pour le payer mon anité. Moi si on a sur hôtel bien aller la 2 minutes. Batiki somo encore là. Maman, mais somo bakangi. Soni netine, somo su bakangi. Tanga balusa ke boate so yaso ke so bi mai les choses. E bi ma wapi muna. O mona ke eza montage. Parce que ngai ta ke ngana yebi makam na bige. Naza na posa te ko bakbaya na batanga o pasteur te le roi pasteur akota mama donc on pasteur mko na akota mama bale et comme o pasteur akoti mama bale pasteur akoti mama bale pasteur alongo na mama bale ina mama politique balande pasteur akoti mama donc so ka pasteur akoma tababo susu be asala ka so lote ba pasteur mko na si ba kole a muntu mapa ko pesa biso na politique apesa makamo azobunda pona école azobunda pona nga pona yo pona biso ba batmo ba congolais to soutenir ye to batmo to ko esa été ba motema mabe
banane bino ba peuple congolais parce que makambo to kolekana ya makambo ya mwana nani Moïse Mbie Emile Zela ba feno Zela porno na nini na Ituri Bastia baye batie ba plaquer poté wa Moïse Mbie mais boyeba ngam na kotela Moïse Mbie ba vidéo nyonso na sana biki ya pasteur Moïse Mbie était les vidéos est monté les vidéos les parties morceaux ba sangisi ba na ba monter pour ba bebisa nani image à pasteur Moïse Mbie mais bon monaka suka nango ezaki pasteur Moïse Mbie était ndenge lelo bombo sala montage ya pasteur Muku banani ba sala banani nde basali yango bato basala film porno nde basali montage yango bazwi mutu mo asala film porno na mutuka na pasteur Moïse pasteur Muku na mbongo aza nango na makambo ebele aza nango akoni matazo jemima abimano akata mutuka akosala nango te fantasme ezalaka fantasme comme sur la toilette et comme manga na couloir et comme manga na tunnel et comme manga na salon nous avons bien un fantasme te biso bien soif te fantasme ça dit beaucoup de moi ça c'est déshabiller déjà pasteur à Kei non tant bayaki na bilamba ti ba koma bongo ba komi na nini bongo ezaki c'est que yoko mema pe na mutu ko kenao Koumandeni. Non, mais non, c'est la fantasme, c'est un ça, ça là, c'est mon nom. Ah, l'aura fantasme. Mais oui, hein. Ah. Parce que j'ai ma la vérité. C'est fantasme, c'est la air, na sana mon nom, na voiture. Je le fais parce qu'à Jonanga. Mais contrairement, on va aller, moi, c'est un bateau parce que il y a des tunnels, la poteau, il y a souhait, ça aussi. Mais là, il y a des tunnels, comment ça, les tomates, il y a certains là où ça, mais oh, papa, il y a des fantasmes, il y a des tunnels, le roman de la solo kende. Fantasme, yo bi fantasme, kende na fantasme. C'est là parce que vous condamnez voiture. Parce que le but est bien, voice mo e bimi wana. Parce que azangi mutu, azangi hotel, to azangi mbongo, to azangi nina ko makana mutu kaka na mutuka. Ba yeli suna voice, ba voice e bimi ke o ba misi papa mo boya kufa repa na ya pesa ka mapangu, boy na bopona nini ko ngobe se image. Papa kaja. Njamba pas ndaba papa kaja ko saka jamais. Papa kaja. Talas ko lukuta. Atika mapangu na ye fa pesa mwasi na ye ayebisi mwasi na va bimane botikongo bokwesa jemima ba fio ba yaka na bulke wana ezala pasteur te mais ba fio ba yaka na bulke akwesa pasteur suka na bango ezalaka lelo okozala ke obimana pasteur a marié yeba ke ozana libabe omona ke baba ke conveni mo yaka mutabota kate mutu mo abala kate yango na église etonde belé na ba fio ba sa mabe talaka plupart ba église etonda au moins tondo kene be église tondo tuna kaka au moins bitumé nobima to temi na porte au koma ba âge au côté église to komi maman yo côté église âge ni au kaba 35 kwani 29 anga ko sa 30 amon parce que longa nzambe poni yabiki atala temps funa bota funa bala o comprendre soki o moni ka bota te soki ba fi o ba bota na bango avant âge la ki ay côté ya boti o comprendre pona nini ki mutema mabe ba fi ebele ba sala mabe ba fi ebele komi ke ba pesi mbongo aluka ka mala pasteur pe ba fi muso ba pesi mbongo te ayela ka église na ko pe ya pasteur ko pasteur so ka lèvre bien pasteur so ka bogare pasteur so mona la ti pantalon lo netele marizaka bien pona nini o calculer pasteur ti na pantalon au mona ke monde des obeba mais yo zui mbongo po o kitsa pasteur oko zono $10,000 $30,000 après $30,000 o kenda na mona vie ne comme ça là bon. Mon auto réfléchir, on réfléchir ta que ba intellectuel. Na bité pasteur pas ko kwesama, pasteur pas mutu ko kwesama. O ko ke pasteur pas za mutu. Ako kwesama. Mais le but est que moi juger la faut juger bango ça c'est ma bête juger ça suma muté monde est développé ba jugement c'est souté les juger pas mais ouais te juger pasteur mukuna te bozo côté là ene longo to mona be kezaye front a ezaye tout ba bloko tout ba dans concert ça monte ezaye ezan de konom ta sala kiango c'est que yom toza ba preuve na pour l'action ko ba vrai preuve pour passer la vidéo on parle de la vidéo na beta bale na pasteur mukuna match mo abet saka na filma match wana genou ane a genou nete pasteur mukuna jeunesse aka beau okozong sango beaucoup d'internet beaucoup d'internet na chaîne poto lukango na filma na kena pesa ba on mona ke pasteur aza beau est-ce bon mona te boteli pasteur lelo vous sentez que mutu wana mutu na ete mutu baka bon to kende sko place pasteur mukuna anima bina mwasi na kata mutuka après ko sisa bana mutu alali be makawa fongoli munoko place ola la c'est mona abuka ni pe kao mutakala pe lisusu wa vite nous avons mobilité après action wana buka bino te buka bino te so na me bilo na ngai buka ngate senga ko quartier 2 quartier 3 même si personne soit dans le quartier 1 c'est ça c'est comme bouquet mutu na ndenge na en tout cas on est et senga kasalango voilà oui te mekanga siko
au moins que na la lité to la ta bible mba to bimi to zongi na munda mutapanza na kepa na bango o senti que pasteur na âge na zana ngo azananu pasteur mukunda azanani aka boxer a travailler ka nzoto ezananu à cause ate action mo alalika o pa ebike ba vitre zo okita ba vitre mo tu raisonner bien ko to réagir normal parce que maye le ndinga ta bon a mobile so ka beti ba pe lo mo be bouquet 5 pe mané a pe mine non mais oui fait beso ele olala olala muna olala abanga pa ba mo sala nzambe abike na wapi mana mwasi mwasa ba ta ko filmer nga pe asambwisanga futo yebango aza prudent mutu nyonso aza célèbre azaka prudent eza ba mission no mona ke ba fali pupa ba faire rigola ba weranson banani na lobite ba linga basi mais so qu'il a prudent à téléphone eza que a que place moi ebike le place moi ba prudent eza ba pasteur ba za célèbre jamais akolinga ma mwasi ki ozi téléphone aussi na maboko ti ba yebi mukiningeta bon tel kutu yo mo yepesanga conseil sangani mutu opesanga conseil moi bien isinga mona soko hotel obomi mwinda po soko na flat soko na hotel isinga soko na hotel obomi mwinda pas n'importe quel hôtel ba flat minene o bazali bien structuré ba taba caméra conseil nga ye barate première fois OK au moni ke o koti bo fa na kenda te filmer hotel kokolo ba mama o eza bongo te première fois na ke pesanga conseil po ngapela ba expliquer ngapela zo expérience ni on no partager on a na fa na bomba te il faut que no torcher na hotel ke na mekaki o mekaki o moni ke o koti ba filmer o te bo bimi bien tu ba filmer ngate mais caméra ezate caméra ezate bo sali yango e bo bimi bien ngai sikoyo to sali tenga moko la constater puis na bien hotel flat yo moko jamais j'ai des cousines j'ai des nièces j'ai des sœurs oyo mutuku pas que na flat mais muna jamais zeno ndekolanga mauti poto yekin azana flat beng singa na ya na koya te aneni po makambo tanga bimaki ya ndeko na ya caméra so ba tiba caméra ya ndeko no te yo tongo pesa nga conseil 2017 na 2017 ma tante Jocelyne Waka wana okosi biso mais comment est Jocelyne Waka na Belgique wana obwaki Amina omora kala ma tante Jocelyne Waka ayaki bosko ndeni ndeko no mutaye mwasi aucun hôtel no vérifier kaka soki ni c'est peut-être solo ngabi tantine msu mutako bima na bongo te tantine ba flate comme ndenge mo ba telo caméra to bomana to meki eloko ya te boy ba on est ba expérience les quatre c'est ça chance yon to sala kiango o comprendre que wana ke eza pasteur te lelo monde ndenge zo développer jemima ibele ba kozwa kaka liboko no ba tsango ndenge musu ba kosi kanze makambo o comprendre monde to kende na on a la mikolo ba chinois so banani ntema mutu ba kata mata ba bimisi lo moiza ya souci ba longoli yango ba tema ba kangi bo ba songi pe o sentir dans monde ngezo kende mambezo kende dans na bisayo jemima tika mais c'est le moro boy ozo kamusanga na kata vidéo wana mutu mota tsaka ko mona longa mwasi wana to monite mais ba photo to tambola soit que da bijou wana parce que fi wana zana mwasa ba tukuto ba tambusi ba photo anzo regretter un boko bomele pe soka marié to soka na bo moni mupendo apa ma bomisi ba elonga mo ebimi nga so fi yango kuto na loki Facebook ali boso o publier photo na kangisi Facebook yana o kansongi o loki ke mutu ano kangisi Facebook ba Facebook pe como bomisa ba Facebook nga kataka nga ida tina ke ba face comment bomisa Facebook yo mona ke ba tiengo mais ba to mo ba sa na mabe na kat bozi fulo mo mutaka na yona senga mundela Facebook mais c'est trium wa sala Facebook akanga na ba place nanu ba tsa ba photo mitaka mais c'est trium mutasa Facebook yo ba kaete mais c'est stream oyo lobit so yo ba kaete nga pesi ndela ko ne dans mais c'est trium voilà trium OK asali Facebook na asali face atete ke bato batsaka bilo mitakala mais lelo face et komi bato monta bilo mitakala ba film yo mona na YouTube mama mitakala ekota ba film porno eza raté te na YouTube film porno eza raté eza na W beto to bet na YouTube na minso to ba film porno pour mona eza na W na YouTube eza raté yo to tala ngona yo tala ngona YouTube na ndimi te na YouTube peut na YouTube faut beta 3W te na ebite ezalaka o monika na porno meka to beta poto to su konkini mikili pona na luka chaîne na ko beta ka ba mo que non les pornos des africains ba misanga tout le porno pour je veux regarder non faut beta les pornos des africains faut beta on a ndenge faut beta on que non on a sens 3WT
mbala moko kaka boye okotinga luka yango namona yango te seke yo batie eza nde namona yango kaka na ba East TV na butu na East TV na butu na East TV na butu otie code na yo otali yango wana otala yango so basala yango moi jour batsa yango batan jour mosu batia aba mi 16 ans jour mosu ba mata 20 ans on a talaka yango omona ke aïe. Comprenez qu'avec Mouna, donc vous comprenez, c'est toujours l'ambiance. C'est l'ambiance. Vous pasteur Moïse Mbie. Au début, je vous fais pas vidéo pasteur Moïse Mbie. Je vais vous dire. Isaïe, vous comme au monde, il a raison. Maintenant, tu vas vendre ton biga au monde. Vous allez le pasteur Moïse Mbie. Ce que vous avez au ça musala nzambe yo moko pour kwea. Totika komba basala nzambe na ndenge mo mabe. Komba basala nzambe comme sali bato mo sakana no loka taba, loka fufu. Soko moi mosala nzamba a contre mosala nzambe sire yemo pasala makambo donc na kaya prophète ngefande uto tanga kombo na lobi so mo ka mosala nzambe a do contre ba tu sais ko ba ke no prophète ngefande muninga pasteur basali yo pasteur prophète ngefande muna oh tout ça blague ngefa yo bingefa te yo bangefa o wa bingefa ngala bingefa ngala yamba ko to sala camarade nanga siko yo ozolo basiko ke ozo ba ke prophète ngefa asamoto zela obi prophète ngefa oyo muninga pasteur akwe yo otake mosande olo soutenir ye wala ki ete OK c'est bon ngaba bangefa ya sala mamne makembese ya sala mamne ba nini mambo ani ya loba mamne on point na bisoko moni mosala nzambe kaka lekina teba nga critiquer mosala nzambe botalebe pour mosala nzamba mutako kwa yo pour télémissier to mona ki pasteur mukuna asambela ki pasteur nani Moïse Mbie pasteur Moïse Mbie amoni ke bato lo bapona yeke bona akepa nani atandie le boko mais ce que le bana makambo bani 2 jours en to mo ta réaction pasteur ya Moïse Mbie était ni ba pasteur Sonic Africa ni pasteur mukuna ce que pasteur Moïse Mbie tanga lo baka bino batali boso mon batama be alandi batune muninga na bolo babongo. Mais vous comprenez pas ni avec archibishop continue à lobby pas ni continue à lobby OK non encourager mon konzi ya comment nani archibishop kasi monte pasteur nani Nathalie batinde nani pasteur vidéo pasteur nani pasteur na biso nani ya nini ya église na biso nani ndeko we ranson nani frère Patrice batindele vidéo ya nini atali ongebe okonzali koleko ko ya boye ongebe alongo lombala mo alingi ko to sentir ngo te oh muna pasteur abaki so po moni vidéo ya mutu botinde pa na ye ya juillet moko partager bino mo publier bino moko mais tu vois que non on est quoi gémo politique on dit comme si ko pasala kina bandoki nde bazu ba trahir c'est président na biso Raïs to pesa quand même merci article la biso pouvoir mon amboka azo continuer pasaki mon amboka to lungo mamba politique na mamba yaza musala nzambe azo sa makamne to yebite so les arbres te bo sera ba canal ba pasteur yemo pa lobike to yeba pasteur be ba lesi ba mbongo ba otake mais lo esali bien sko pasteur abimi batanga mona ngoloka bese avanda mso zanga fa avanda nana loba te so ka loba te ngoloba ne monde e kangi ezai ayi alobi Boute la pasteur ndenge leke na TV na bozotko tant yana ba ke ota l'émission joie odengo ota l'émission ni na ota au mona ke ezayete papa mutu zoto wana au moins mutu zoto mutu wana ndo sa film pour no moi zoto ne lemba batage pasteur dans te kema c'est non mona pasteur terre no mona ke le bilamba bona mona nzoto balongo bilamba nde c'est non mona pasteur terre askolonga bilamba na mona te c'est non mona été c'est non mona pasteur terre mon pasteur bien au talier mana façade bien on comprend que o ezayete o ezayi ya sulu bundi milangai batban ba kabila ngai ba kabila nga mutaka lunga na yebite ayi bongo ba kabila mutaka na yebite oh boza bandimi moko ya ba aveugle bandimi o ya komona sentimentaliste que non pour na kana za la sentiment pour homme de Dieu na kuye kata na temps au pasteur asala bandimi o abikisa bato o a délivrer bato asana eloko ce que ezai tengana ko bake ezai na ko isa matin no zalaka banima seka to zakaka église epanzana te sali ni pour église epanzana église na mitiko te église visionnaire mutaka les sam moi so église daki et sala mais plein église l'amour qui va bazo hôtel à siko est-ce que on est aquí pasteur to papa nous so hôtel aquí alors ta montre na to la ta montre nous so hôtel veste pasteur alors ta beauté pasteur mon qu'on a déjà ba mbongo
c'est qu'on m'a ça bêtise dans sa mutuka pb tal muntu aza célèbre jamais azaka balaka très prudent jamais on oyebi so ima bata ima muta célébrité tenante luko bimana muta célèbre on comprendre que boza aza très prudent en obanga akon ngata se sota jema boya obanga so abika mo sona se jebo okofunda e bazaka bongo bare kenge nga sa nota gestion c'est pesa $1000 pesa $1000 pour bike ba basi pour moi ba jamais okoke pe boyo asala ki nga bien te place na zokisenga place na ça qui boyo place na ça qui okangisa ba koma très prudent donc ba bati ko kosa na komba pasteur iloko wana eza ba trois couleurs bote iloko wana bi so bote koto pasteur ata so koto bolo ba ke mutana zo tsa so eza couleur mususu koto pasteur ata so te pasteur te place mutana sala film pour na tsa so eza couleur mususu place alali kao so bando film mo ya couleur mususu. Mais pour filmer dépendant na couleur ya image de jour so moi éclairage les allées l'aspect vidéo ndé mususu et comment qui taper ça l'image mususu ezaka normalement ezaka bongo ah tala bo publier ata biso na biso ba journaliste publier ngo publier j'ai même bo publier banani ba sala nzambe te ba publier ka yo publier jim quoi ngata ba publier ngai ese lote nga so publier nga 12h 13h na seno ba CD na ngoto ke banda koko manga ba publier nga otala kite ona tala kite CD yango os occasion ya otala ngo j'ai mis moi tout dit qu'on publie ba sala nzambe pone ngezo moi lire ezoya e ba ise ba nimi ase bi lo wa lire ya mutu muso kanso pe ya solo abwe po ça e ape mutu muso ba nimi muso ya seka moko bitolo ba tolo ba keto za to lenda mais ni muso ko tala pe ya solo ati ko sambela ata makama Moïse mbio za kilukuta ba ni muso pe ba zongo ya solo bazalo yebi Michel Bakenda ezaki lukuta mais mani musu azongo ya solo ya luku ba ya solo o comprendre ozi kala so munena mutu musu sotie o ba Michel Bakenda ya na leli parce et ba to ezo ba ba o muna pe moi za mutu moi kenda moi vérité ba publication tout au monde ba tolomo ba to bi non champion za papi mbom la leli bon moi zabilo ka ba to mo publier bon mo tela ba grandeur au moins moi si muso tela ata la grandeur akumisa ya grandeur ezandeleni yo ka so pamba ka grandeur moi sa ndolela mamwan et comme tina ba téléphone ba et comme le téléphone non le kanzela maman moi wa websanga au moins ça ngazela chiluba parce que depuis na banda mamba lingala na mona te moi ça la Kiswahili ta lingala ta ani aya comme non ya français sina zwa non français na zwa laisse-moi na zwa te première fois na moi ya chiluba eba oyo zwa ka bazala ba sonde lingala neti ndenge nini kasi loba te tikanga jamais bon que la lingala non écoutez en français te non écoutez en français na occasion écouter en français te mais non laisse-moi c'est tout c'est dans sa lingala. Voilà, merci beaucoup. Donc, beaucoup d'abus, ça fait mal. Mais non, c'est ça. Ah non. Batika, on est à pasteur. Il y a pasteur. Voilà. Les lobes qui ça m'a cassé, les alliés, les lobes sont là, qui ça m'a. Ce qu'on a vu, ça m'a mis là-bas, qui sont plus bien. On a foutu mbila ou bien. On a foutu mbila té. On a qui mobali. Oza ki mobali oza ba kisa makasi bazoteka lelo soko ngoza mobali po mela kiso de même to mona vidéo po ndape makasi pe na te abongi na ba vidéo ba kiso ebo alors petit so canada mela ba kiso pas za makasi ya makasi te yeso diambe koti abakisi oyo ake mobima inosa balume nake da ba kiso so mutanga zwanga benganga ya ba kisi mobwe ba teka ngo eza vrai kisi pour na mobali azala bien pour pikili ki mobali pour azala bien mobali pour azala nini eza ekoti ba nzete tout na katia baki mo mekanda bon te ka telo ko mekite yo poko mekana yo te babi mibali te be mibali yo so mekana mbule beto baki la après la nini nini les bons états sur la so mekana on ko état non seconde lo baki la to meka on ngona ngeleli yoka eza na sauce ngeleli osko soko meliango oganga na chiluba te oko débordé pe na anglais I love you n'importe quoi ça fait mal les balles ça fait penser oh là là mais non c'est pas franchement
Très cher internaute. La chance du pétard. Et continue, il est la 4. So Mélia, on a besoin de Jemima. Ok, on est. On a un quartier, ok, quartier Kalouka, quartier 1, quartier 2, quartier 3. Comme on appelle un quartier 6. Qui sont comme ça, on a quartier 6, on a un quartier Kalouka, on a un tambour. La publicité, bien. Eh, merci d'avoir publicité. Bah, mais quand on a pas dans sa publicité, on a Zara Lora Nani. Moutou va mekaka. Ba mekayo. Ba pesinga ma meka ba melisinga ngo. Tona kei. Na biso. Na keli kolo. O point. Donc Mitterrand vraiment ba kiss na yo photo tsango bandini peut kota partout monde entier ba kiss so muta meli on a bisayo oza mobali. Voilà, merci beaucoup Tokomi Nasuka. Un dernier mot ou alors conseil au person na bananzambe o bazaki démoraliser. Bananzambe o baza moral na bango za ko kitanga la musi moral na bango. Moral za bo pikiliki. Bon mi ko ça matin. Et c'est longo vidéo à pasteur te ko ça ma pour so teli pasteur na za boga. Pasteur mukuna za boga. So teli mwana e. Kazo mukuna bo. Tanga nga ko ma pasteur ba to ko mi loba loba. O te boy na bo akoma koma pasteur. Au moins ba vie ya mutu. Bah toi combien telle fille, tel père, telle fille, tel père, tel fils, tel père, telle fille, tel père, tel fils. Te fille mtasala ngoto mère mtasala. Fille moi nana. Kota nani ya mukuno benani. Kasba o batsaka so mwana mo basala ni ba kosele mwana za mwana. Ah Mireille o Afrique. Mais ka mwana mukuna to yebi. O ba mwana mukuna te. Mwana mukuna ta. Bali ba ko ba zonza zu vidéo ba ko telle fille, tel père. Père azate, moi n'a pas zate, bolmo la musa mambwana. Passer mon kuna bana. Mais l'on est dans la liste ba luba tout au basala ya sex tap. Bati ba Mike Kalamba, bati ba Michel Bakena, bati Pasteur Moïse, bati Ibodo, bati na e moko. Ah yango bati ka bongo. Ba o ba tsa bongo, ba libabe na bango ba masumu na bongo. Ngasko na ko sa ba montage ya bongo te. To pesa ba sala nzambe nga côté la Pasteur, mona ba ngone so nga côté la ka ba, na côté la Pasteur Moïse Mbi, na côté la Pasteur Michel Bakena, na côté la Pasteur nani. Na loba et ça l'a bien mamba ya nani ya pasteur nani o yemba kana ne Mike Kalambai o katanga loba pona mwasi na ba penia lo mwasi na nga mama ba ono solobi pona nga na iboza mama ba na nga boye shoka batebele bato bulaka loba mabe malobi molamu sika yesanga sko beza ne sila mambesila nyatika na soni Mike Kalambai a compté album ne mondo babilo musto ko loba na TVT ata mamba nani ya ndekona so penia so nani ile kaka ata mamba video ile kaka. Chaque vidéo il est canon. Nga to publier nga lelo roleka. Mon nito développer. Ma beza la ka etika laka. Vous comprenez? Etika laka na batam. Vous comprenez? Ba kiso. Eza lokola ba kisi mobimba. Ba kiso. Eza pub hein. Était a pub vraiment. Boko puta publicité hein. Na sala ngo pub. Ba kiso so batali côté côté nyonso. Boma mama nzoto na nzoto tout nyonso. Au mona ke banzete nyonso eza na kati. Donc soko meli kiso yo ya Mitterrand au senti kiss mo très kitoko baza posa nango obengi kanga na numéro nanga ozo ba kisso ekoti banzete tout donc o mobile aza faible kutu courant kutu ya likala soki ya ndeni benga o soki oza mutu mo telemaka oza mutu mo la mukakate o nzoto passe o libumwe swaka yo o ndenge nini obengi nga ozo ba kiss na biso awa na biso soko meliango jour moko ngamo na témoin. Bon mon nga ba vidéo mi ko lote nazo konda mais ton na meli yango na bisabino tracteur so lingi ke o kende pe na chiluba to ke en anglais yaka oyo anglais kasi yakat kasi yo mekangati te yo bongo soko lingi ni te o mona ke anglais vraiment pour so na bi ke poka bi fimiso akata teni te so na kati teni o mona ke ba ba ke o mona mo kati so teni et da on ka ko l'accepter ça la réalité ça ba charge na kati be mana émission lo bande pop ouais comité ba mi kepe ba hôtel biso mi kolo ba hôtel mutu pa ba pe amdo sepelation le loko ngo na ko bi déranger quand ça bon so ba plibio za bon o ko ma déranger so ba plibio no za o kiti ndeti o ba nani o ba plibia nani petit na biso nani o sala théâtre et kiti c'est nani o a poto na sala Herman il est coupe. Vous comprenez? Faites un long trajet. Qui s'y a Bonzoto. Voilà donc merci beaucoup Tokom vraiment na souka donc Tokom vraiment na souka ba pip tout obo sala abwe Darcel easy a on a besoin ya mbongo. Te biso o za mbongo te biso ya nzoto na nzoto. Donc ba comprendre que ba ko sela ba pasteur makambu.
batika ngoma maka nyonso abiso akisi nyonso ezali so ngoza bengaka to sala ngo émission mabotela émission na ngabo mona émission bakiso endoleka émission na ngai donc bakutika ko se ba pasteur makam jemima atayo lelo so moni ke ba publier musana nzambe kotala ngo te ya lisumu on comprend non oui non il faut cliquer de comprendre les logos en 4 to batinda ka to elek non ndeko no pesi ya no so ba publier otala nanu mais so batinga non non singa to ba publier ya na binu faut na confirmer za yete bon non oui bande ah faut tala batala il faut la tala oui bien sûr nanga na ko ka to ba publier na ngana tala non tala ono nde ate so ba publier nga na tala elo nanga mais oui to bunda na ngama ezake ba publier nga na kamo ba sede nga mona pe nga mona pesa ba se na kuti otala ngona nzato bundi na kuti ndato na nzato bundi oh kwani po wana yo mto pesi ete na pesi yongo na mte mais yo moko muzwila ngo mitala ti photo bunda voilà mais quelques dédicaces parce que tu comme vraiment na suka to chu balobi bossa makasa vandaka na state so lingozwa mbongo o compagnie lala o ndenge nini bengano kaka ngai omona ke bossa makasi o ki akangi na state wana kombo yidi ma te Alfred Lutid Lumeya Alfred Lotimeya na ebisa yo muto akangi na ebisa bino Alfred Lutid Meya la ebite bakabaka bato aza mitema malamu mais oyo mutema malamu eleki bato baza na confinement mais otingela biso mbongo te na confinement non na mwana muta tindelinga mbongo aboyete à part bana membre mo koti na liste bana membre. Ah, papa Alfred na ebite mbongo ngo eza mbongo ka tozomona ya normal teza mbongo nini ya mbongo normal yanga zo déficit na ba compagnie ah na ebite bo yanga déficit na peka boy ah voilà donc on a baki na le boss Alfred Lotime ya moto moko très bien que songa la zupe na makambo ça dit ba koyoka yo po ebele lelo boye basa makambo na simalanga aka so mona bongo je mako se protéger ata tozomona boye faut se protéger babiloko pe kozongela ebandi pa ba nani kozongela pe ba journaliste basi ba journaliste bisa basi ebele ba sala prudence te baza ko bimaka bongo faut se protéger nande na kodina nini te au moins on t'a bengi appel vidéo ba bimaka sans ko protéger faut se protéger appel vidéo yekuna lati préservatif ngapela lati préservatif bongo na biso protéger on t'a bengi appel aussi na tapninte appel vidéo on lati bilamba monsieur comme que mba bengi appel awelela longol bilamba nyonso se protéger te bona mabe voilà conseil na pesa eza mabe nga lelo so publier fille journaliste na tala musana nzambe na tala te mais fille journaliste na kina bimiso ba cassette nde to sala na Christian Tour to bombe na machine et comme épisode par épisode pour yo zanga musala nzambe te atana tal pour yo moto peki sur peso conseil tika ko tindela bato tika ko sala bo ba publier o tinda bonga ce qu'on a na zo amuta otala te na otala mo tongo midi pourquoi voilà merci beaucoup. Voilà donc merci beaucoup hein donc comprenez entre le charge de la kaboé moi ambiance na biso to dans nango ezala bongo donc les charges ba na facile en bazalara c'est pour vous montrer que non tozo lobela pour la pasteur Nabiso, ça fait très mal comme on a que le lobo église Nzambe réveille et dosenge mata. Non ma comme il y a pandémie oyo et celle que l'église notre ensemble te bato musuba mais ça n'enka moi chaleur on a besoin ensemble okuna beli Yesu okuna beli Nzambe ça la moi chaleur mais comme il y a prier na ndako ba changer so tel na mitoba ba raisonner ba mbongo ezate mitoba te koti ba perte blanche écoute nini perte ba bien on est perte de morale. Et quand tu vas perdre des morales, mais au moins que ah franchement Mouna franchement non tout coutambassi mais je dis merci la tout on se retrouve prochainement au revoir bye bye sur la mama site ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à luta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV
oya le boss le patron JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya passer par là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile la ndenga indusa victoria est certa amen.